balinga nkechi balinga limono balinga soda na bango yo eloko ngo yeye to apena swate bafane na ngayo biso nyonso to sabone massivement na kati ya Congo Winner TV na beni bafane tout avec les filles la noche donc tout balinganga tout balinga musala nga tout bosepelaka na musala nga tout na sepelisaka na banda donc ko molanda nga lisusu bien donc bon nga lisusu bien abonnez-vous na kati ya Congo Winner TV dans la chaîne oyo iyi osepelisa biso osepelisa yo totalanga kama na sengi abana siso bato nyonso balingaka ya nzaka kosabone Congo Winner TV. Congo Winner TV. La Cléopâtre Sarah Kabundi, Banouzi Amboka na temps réel, chaîne Kangi Londres Mobimba, Balobi Bisoto. C'est ça kaka moko na Londres, Congo Winner TV. Babi biso nyo surtout s'abonner na Congo Winner TV. Sarah Kabundi, en direct de Londres. Babito s'abonner massivement net na film. Congo Winner TV, Sarah Kabundi. S'abonner massivement na chaîne Nabino Congo Winner Télévision. Congo Winner Télévision, ya yemoko la Cléopâtre Sarah Kabundi babi moi soit l'équipe ngolo na moi news la kati na mo pédé za la bien honorable René Makondele donc tout y est donc voilà quoi juste pour nous web Sabino qui est beau s'abonner Yaka na Congo Winner TV ya boss na biso Sarah Kabundi la Cléopâtre veut dire moi si o ya leki ngolo nelengi balobi na chaîne wana kozala jamais déci talara yemoko. Et voilà, bonjour, bonsoir, nous avons news tout Congo Winner Télévision, Congo Winner TV, Makambo, toujours World, Colo, toujours. Merci beaucoup à fans Nabiso, merci beaucoup à abonnés nous sur Congo Winner Télévision. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner Télévision. Ah, bon, vous avez information, il y a bien, analyse, sport, musique. Vous n'allez jamais décider na Congo Winner Télévision. Vous n'allez jamais décider sur votre émission analyse. Tout ça, l'analyse, il y a nion surtout. Nion surtout, il y a sur Internet, il y a sur YouTube. Mais c'est tout ça, l'analyse, là, je vois également la patronne Sarah Kabundi, la Cléopâtre. Mami de nous, mami de moi. Merci Nayo Sarah Kabundi. Moi c'est le king na mwendo na moselu. Merci Nayo, merci aussi na cordon na biso Zuma tuma mobali ya pembe papa na Moïse bayoka douleur tina kati. Merci beaucoup na manager privé René Makondele, l'honorable de tous les jogos. Merci à toi. Tout ça on sur analyse na oezoleka sur internet balbaki trop l'analyse elle est sur ndekonabiso rythme sambo oyo libala na epesi bulu ya kina internet mutu nyo sakomika kolobela yango to lobela par rapport ya oyo grâce à Mbizi alobaki soit disant la Cerci na sanga mokote na déjà na invité na awa caméra fongole na plateau déjà Berikia bonjour. Bonjour, babi moi si Anzela Mouine, Anzela Minou, et moi si Amoulaï quoi donc voilà, babi ngake Miami. Moi c'est déjà Birika Kalunga, autrement dit Mercure, la bébé de sa patronne. Je vois déjà maman Sarah Kabundi, moi sur les Kingolo na Mouindo. Il y a les ngabalo barabon puis ça la grande fille quoi donc voilà, maman Sarah Kabundi. Moi, c'est le king la mouine. Bon, qui c'est la Cléopâtre. Ah oui. Il y a bon. Donc voilà, René Makondele, notre manager privé quoi. Honorable de tous les jogos. Tous les jogos donc et final. Ah oui. Tout sur la moitié par rapport à le bami sur les balles de connexion rythme sam. Oh bah yo grâce à Mbizi alobi ya kokaki koloba menasuka nango. Oh azalana. Grâce à Mbizi ça brasse villoise. Boyo kotama congolaise ah c'est ça le problème ba congolaise ya biso ba toloba kuna benga biso ba zaïrois ya kotama kama ba zaïrois wende et puis à déborder ba langage na ya comme tina niveau kolobaki ah manix tibuka zalaki
mobali na ye te bazalaki jenda na ye oyo ye soki aza na posa ya voyage to aza na posa eloko moko abengi kaka Monique Tibuki ya opesanga mo et puis il faut obéir les autres qui non à vilain habillé na mibali nyonso to alinga mobali oaza les plus vilains vilain c'est Monique Tibuki nyonso wana kaka po abali rythme sambu to eza nini ka vilain wana ka ndinga za ni mabebongo Rita bongi na yeko naïba pe vraiment identité à fille en grâce à mbi soit disant s'occuper la sexe pour na mona na sexe en côté na bonne tenga mona na chercher na yeza batatu na ye ko tika ba mabele ne ko s'exposer ne chercher ah ne sexe na ye na ninga ki congolaise en gambo OK c'est pas grave siko akota ne maram na biso ba zairoi te ba zairoi biso nyo ba zairoi do akota pe na maram na biso te po ezala te ah rythme ça moi balité pour ni na bien zou ango soué ça makasi bongo je ne comprends pas pourquoi Uninga bali c'est pelako yaya. Yo ba balo na tatouage aux na ngwana, c'est impossible. Et si maté et puis à ça la bino ba bêtise non moi so a terrible. Yo mutu makasi. Si ya za la chercher. C'est kasi ki chercher tant ça la on la travail bon mon bala dit on a coupé des calins ko. Azwa drapeau na biso RDC à Lati. Oula zo drapeau na bango ya ko ay ba ba kinanga na congolais ngambo alata. Ya zo drapeau na biso à Lati. 50% congolais ngambo. À 100%. Donc à l'attendre nini drapeau na biso na et CP sanga non TP sanga kanda makasi 50 te apena 100% congolais ngambo. Eh bo d'assister ya boy ndenge ni yim taza congolais ngambo c'est que bino ba laisser aller te chel te ya qui pa place te ako sa kinduma na Paris Congo Kinshasa Gabon partout à ceux qui ka bongote a comme copier cette tina numéro o eza ya oncle ya Rit na phone na yango pesa ngo batinu stu bazwa yango oncle rythme ta benga ki il paraît que ba oloba ke ya lobby yango le ka kasa ki be mission pour na ko confirmer que ba ki mobali nete me gender na ye c'est pas dans gender c'est lui pour ba c'est le ne Diego Kaona Diego Kaona kasa ke pour oloba pe na moi ça c'est le oti ke Diego Kaona nga c'est que yo te ngande makambo oloba ngo te poni so oloba ka ya Manix na zo ka gender na niveau Manix aboni boyoko Manix ako na niveau Manix ata yo moko azo di azoyende gender po yepena vision na ye ezaka Congo Kinshasa tellement ba boga bazala awa bato bien bato ba chicon comprendre ba musicien car yé grâce mbisi wana so era mbisi to mbizi grâce à mbisi c'est comment que identité mbisi faute donc ba ko so likaya bulelo lobi ko mindakala lobi wana kuna so pe nani donc identité eye banate donc mambo ça là ezana na sens te tala neto otaka émission la fois passée to répondre ba kulutu na yo basaki je ba ofinga rythme mikolo moi to répondre bango so yo tambisi donc voilà mon ndenge alobela mingi plus ba congolais la biso awa pour na na retrouver ngo eza anormal pour kuna pe ba musicien bazati roga zali ba tous les stars. Excusez. Sans limite, à partout, soit les musiciens, chrétiens, profanes, ah, Chico, nani. Roga, otika bango, ba musicien pe kuna ki pe ko lobela pe bango. En plus pe aya l'exception pe ka bana, on a boy mwana na c'est que batata na bango alobaka bazala. Ah mwana moko si j'ai son a raisonné ma bien mwana oyo. Moi, na bébé na autre c'est l'anniversaire Rachel. Abinaka bébé star. Mais papa Rachel. Ah mon tenga na mona. Tenga na mona CP3. Montréal ba 3 ti. Tenga na mona. Bébé Rachel. Moko. Pas mona moi ebele. Bon batata mon petit mona fait alobaka. À vivre en vie de luxe. À celle qui moi un anniversaire na salle oye bani na poto et puis avant na baliété. Yé avant na baliété de azanenge moko na bango te avant na sika ya ba riche kuna vie est trop cher c'est bon na lobby ka actually c'est normal te ya c'est normal so aki ovana na vie elix alors par rapport que ba lobby ndenga zaki na Manix Tibuki Alex Bino que Manix Tibuki c'est l'autre côté bon siko ya fait l'autre côté tondimi so et ça les passe pour na nini abima loba siko yé pour na yé aboulé que non Manix a proposer yé abalaye parce que c'est lui qui se sent piqué connaît l'affaire tango suyo c'est que olinga ki ezala ndi yo loko eza yo to comme ko baza Chine et pourtant ba mbane baloba bo apetana kutu
pour petit na les cas déjà petit na boy mais yo ne se comme dire bon jo na sopi ezalati et puis atangi o isa ba boss na yi atangi ba boss na yi vraiment ba on ba na chikon manisi buka za ne loko te tondimi azane loko te rythme ça mon oye ba yo li souté yes autant le temps passé ne revient plus ça leki o leki déjà tika siko muningo azuye loko ba o bino bo bwakaki ya loko ti abongisa ngo kasi bobo bika amabe ba obongisa e to pesi bino kaka nga pesi bino ka un mois bo mona po adia bo tant yo so nié tant do ya file bono la nepoani c'est quelque part pour nous mona que non adio mo bo so meme pe place à défendre tika buzoba tika bilobela ko ya et puis identité na ebite pour na nga vana la Brazzaville il faut na livrer c'est que ça ne connaît nga na vana ne mais je suis quinoise na congolaise ya awande mais na vana na Brazzaville il faut qu'on a livré na limite ya ça livré pour soit c'est que on a carte d'électeur na biso livré za carte d'identité kuna bien on livré il faut na livrer na yo pour biso carte électeur on a paysan et on carte d'identité on a carte électorale électorale donc voilà on non tout ça pénal livré mais kuna na Brazzaville livré ezali donc tant on a livré c'est qu'on doit reconnaître la pénal congolaise ce qu'on habite on a la carte électeur on a livré tout ça ni pour non comprendre soit à Zako soit à Zakuna soit à Zawapi vraiment je suis vraiment déçu et puis désolé le comportement ya bande qu'on a biso ndi bazo ça bazo se comporter bola mo mutu bolingite maramunyo so on a internet et ça c'est il y a solution t internet c'est un mot internellement donc nyonso to sala ezotikala c'est bon babi lokolo baza ba star baza reconnu yango ba il faut bon mema ya bango awa sur côté banda e bandeli to e bate ba ya kana katikati suka to e ba pété faute bon mema pe babi introduction développement conclusion mais mino boya kana développement mais introduction to yebité conclusion pe to e bate faute so pas bien et de là conseil no couper s'arrête en tant qu'azala fort malgré bazolo baloba pour que le besili va continuer à le pas ça moto même so qui peut belé et moi peut le mbisa peut le grand ba le belango ka ba le belango OK ne bona médé yango zonga boka yango conseil ne peut c'est pas tenir fort non conseil à couper ça je sais que non c'est une femme forte déjà elle est forte mais bien nyo so ba le belé ka le kwa mpepé wa à ça comprendre banani balingi na banani balingete à comprendre déjà banani baza contre banani baza pour c'est une grande fille déjà tant on est déjà capable au bal donc ayebi déjà mabe na malamu donc conseil quand on peut essayer que non qu'elle soit forte alinga mbane sous maka donc maramoto ba osala ya mabe o ndepese sous force ya ko avancer et puis c'est sous force comment encadrer son mari à ça yebi ba pio banani balinga mobali na banani balinga mobali na été donc il faut ce ko batambola na keba ba ay bani place ni mobali na kota loko passe na kota lokoloté parce que le cœur de l'homme est compliqué motema mutu il est compliqué donc au moins on sélection mais la carte kuna donc ba na c'est qui c'est tant que moi mami ça eh boy tas ko le lo bali babi c'est qui motema ma benyon sona ba na ina mama na ye mo mon monique ma bête donc voilà et puis je me pose beaucoup de questions ndenge bazolo bela manix Karina lobi na manix grâce à Mbisi pe lobi na manix yo moto zo bongisela nga na bi ke Mbisi nani Chantal Bola moi mukolo Chantal Bola moi mukolo pe alobeli peka manix finalement ce qui manix c'est ça qui chi dans la bango oui c'est déjà le passé toujours le belango il y a déjà le passé donc tant Ruth Misamu a eu conscience na ki bolenge na ki bomone a préféré bana pona bango peut-être bana boulé que non peut chose c'est ka ko taper na mulongo na biso abimina wana tant ils ont les quatre il faut comprendre le roi besoin que Chili a joué des bases avant ici na ngwende nae c'est une très bonne chose on doit toujours acclamer bon eza pona bongo déjà que il fallait manik tibuka zo akaka ninga zo kané dans les néa après comme ici il fallait non il fallait que déjà muto ça déjà de cible ya batunyo ça déjà reconnu non bon il fallait c'est une obligation il fallait donc il faut kaka ça là non qui ba wana esimba kité loka ba reconnu moyen et na préciser kité loko le simbité on a ya jika mwana ya Marie Misa pour alingi ye wana nde ya ye nzamba lobaki ya manix ya vie c'est simple non à comprendre et de là grâce à Mbisi lobby grâce à Mbisi
dès qu'on a bien grâce à Mbisi alobi au lieu Rita répondre à elle mais ça Rita t'aime toujours répondre à elle ça oncle ya Rita ne ba comme ko répondre à elle et puis à os aller tonner ce qui bon répondre pour y azaki ex ya Manix Book na ba tawana les là contre sur Manix Book mais le pourquoi bazo benga bazo répondre parce que Rita n'a pas le temps. Il y a répondre bango. On répond les imbéciles par les silences. Tout le monde qui nous bimi au fin, c'est ça le meilleur. Non, non. Meilleur azaka ou à garder silence. Silence, il y a Ruth, il y a les autres frappés. Silence, il y a Ruth, il y a un abus sur ce côté, mais pour te défendre. Parce que silence naïe et zoloba. Elle n'est pas là pour les répondre. Il y a zanate pour répondre. Non, il y a autant de temps naïe. C'est son temps. Il y a temps d'aller au épée s'amélier. Et puis, pourquoi, pourquoi tout le monde dans le Bakari, Tazamono, Colina Poto, et comment s'intéresser, mais quand Bana Poto, Bazana caprice, na bango, Bazana façon de vivre na bango. Tandis que ça, moi, na oya, beaucoup qui peut pas ya maman na ya, qui peut d'éducation, ou azo qui pas ya maman na ya, pour donner bazaka plus que Rita yebi oyo, azo ça là, pourquoi pas payer conseil? Sur le conseil, ils n'ont pas payé. Moi, je préféré que ça soit mon boulot ailleurs, mais les bino mobile qui n'ont pas. Par rapport à Manix Book, ils ont a bali déjà. Oui. Divorcé. Ils allaient passer. Oui, ils ont moi na qui est na charge. On est puis Manix Book azan na bana basé déjà préparé na. Manix on va passer âge ni. Le bout à la peine encore. Manix il a quel âge? Hein? Pauvre monsieur a dans âge ni n'ango botika. Et quoi il y a bout à la Manix. Manix je ne pense pas il n'a pas 40 ans. Naïbité, Nadenga na mon Manix, ça a 40 ans. Et ni n'yango beaucoup c'est ma casse, bon peut c'est 70 ans. Mais ça se correspond avec l'âge de Ruth. Et c'est normal. Mais non, quand c'est ce qu'on Rita bala moi il y a 20 ans. Manix, ça a est-ce que Rita Kokoka? Ah Koka. Quand tu es déjà capable, il y a au bala. Donc on est capable, il y a quoi assumer nyonso oyo okuta liboso. Mais yaba no kuti te pesa moi pas si surtout bano baboti. Elle va s'adapter. Déjà pas ya maman na ye siko ya comme pas na c'est pas facile. Elle va s'adapter, c'est juste kaka papa aye bandeni nyonso na bana aye solo na mwasi na ye ba sangana ba ye bandeni solo entre eux et puis ça va bien se passer. Pourquoi ba otia kaka siko bana wana siko oh attends. Oui, t'as moi muké akuta na baninga ne ba ebindeni ni ba solo là pour ebi ke Manix kwa za ala mwana ajarite ba mwana ki mwana za après pe ya wapi ya Ruth et wande bon ba lobi mais ngala opesa ka ba chance na ebi ke non Ruth alors ça m'a bien elle va se comporter comme une grande fille, une grande dame parce que à ça bali déjà donc on s'est comporté bien on peut se faire la chance Manix ça qui divorcé mais déjà divorcé donc il faut pas la laisser qu'on a divorcé. Est-ce que basini wana ba ko yate et après ko bonisa Rita ba ko yate eza peut danger pour na Rita le lot de l'obité ba ko ko ya maman eza danger na ni na ote yona prouve que yena basi wana basila ni pour du vrai. Oh mettons le bique divorce c'est ba kena yo. Non, il y a des divorces, ils ont toqué, juste l'État qui a voulu mais tout la nation na coucou, tout ça, ma mousse na coucou. Non, bien, quand un homme déjà a divorcé, ou à mon qui n'a déjà capable de quelque chose qu'on proposer sous son moussous, paix à Bali. Donc, à dire que ça bomi d'un pandi mignon, c'est à mon Bali. Aïbi mambozo sala c'est pas pour rien oh Manix a bali Ruth à la kisi mokili mobimba soka zala kina bango alinga ka bala na utanga ka banga te puis so na bali ba c'est kayebi entre lui et na bango il n'y a rien c'est tout divorcé déjà tu n'as pas les pouvoirs ya pour s'appeler na rien on a pouvoir te et bon quand on peut na loi ba kanga ba eza mingi kaka batu ya presse mut ba telemeli bala ya rythme sambo. Et ça pour nous, tout le monde a fait chroniquer, ils ont trop chroniquer, tout les gars dans les médias. Côté oh souvent et pas il y a des musiciens, tout le monde a télé mais ça a chroniquer, ils ont par rapport à Nini. Grâce à la chroniqueuse. Oui. Éviter. Mamie tu vois la paix chroniqueuse. Côté là vraiment non au beau yango parce que soit bien que non ba chroniqueuse n'est pas au télé la marama Ruth moi je vais dire non parce que déjà grâce à Mbizi elle a déjà chroniqueuse T ba on va la chroniqueuse il y a ba buzz ba luka ba buzz donc so ba boni li comment Ruth ba lobela pour ni comme na ba moye bana
mais bah ça va chroniqueuse c'était parce que fallait pour pas outil pour toi awa héritier à outil pour toi awa faire égole na minto azana poto est-ce que sont mon place grâce à Yambi bon il y a le bi il y a Aza connu tous les mondes partout dans les mondes voilà partout dans le monde kasi Yambi là ngata musicien kasi mo au total non non t'es non bokade à part ba buzz ne bokaka ba direct na ye ayamba netina on a plateau pena ba vandi ba solo là ba continuer surtout ça là to yamba ba artiste to yamba ba tourner tout ça na plateau ya ça yamba ne ayamba mo ebele mais na bosse ne fond ayamba mo ebele ne on donne des preuves na tala ba image na ya kala ayamba te akangaka photo soka monyo boye asali direct ya lobby esili ala kisine ni na yo photo na fali ne na ya sala bongo so ndi ba photo asala émission te je pense que akoki ko courage ya bongo ya kolobela mamarite misam OK yi aza même pas mutu ya boîte wana c'est que ana batu na sima na yo batindika batu bazana sima te batu o balukaka ba buzz ne basala ka bongo bavana ka wana la internet po batala nanya ngwa yekoloba nanya ngwa salaki nanya bali po balobela likamongo ale kombone sani imata c'est ça c'est tout à fait normal batu bazali sima nete et c'est quoi pona batu bazo mema mamamnya sur internet okoloba nini po awa iza lié des rencontres il y a les cameros qui moi c'est n'ambali ba bundu kuna sako ngoye ba version originale to version pirate yaka awa na internet okomona ngo isa par rapport ya nini to conseil ni no couper ça bon oui nga na opesa on conseil que non c'est pas déjà bon déjà bien été que non quand vous avez un problème voilà ngo na internet c'est ça il y a solution té donc arrangez-vous pour na ce que sur internet ils a quitté benga ba ke ouais supposons qu'ils allaient quitter bangaba memango wapi na ba télévision ba mula en direct boy ça n'a pas de sens donc pour langa que pour langa na ko loba ba memanga ba problème na bango sur internet ba ke non ezotika la bana na ba bêtise nyos ba osala c'est internellement moi internet déjà j'étais déjà vers la fin de notre émission Berika par rapport à grâce à Mbizi surtout il y a des ma sujet na biso ya lelo par rapport à onyo surtout ya loba qui propos ya Manick Tibuki comment na mutu lokola grâce à Mbizi juste audacité wana ya kosala ti ba live pour alobela Manick Tibuki ba monite parfois pe Manick Tibuki azaki na respect na ye mon côté à se laisser qui faire na tout le monde na lobi vie ya mutu nyonso za na parcours na ye mutu nyonso azana ba réalité oye akuta na vie et à parcours mutu ti so mutu zaki na donc il y a image mo zaki e bano le kana désordre canalisation des ezala quitté pour ba encadrer ngo et les cas na droiture c'est tout à fait normal c'est un homme azaki non encadrement bien te azoki non mutu ko encadrer te ya wana le kati wana ya parcours na ye elande kutu ne loko mo te yande po balandela trop vie na ye bango bakanisa ki s'exposer te eza bien mo yosko mekana ko s'exposer mo na ndenge yo ko sambwa yosko mekana yo ko s'exposer mo ndenge ko sambwa lokwa mbongo kala mo kala kutu kitoko o samwa makasi ye kutu jogo kutu elo donc nenga zana azo samwa te ya ki mobile c'est ça non tala tout le monde azaka sur sujet na ye tout le monde azaka sujet na ye Manick Tibuki boyo ngai kutu azalaki nanga boyo ngai kutu to bima na ye boyo ngai kutu ka oui maman so leki degré ba bossa na lango pour mobile yo supposons que non maramo ba luba ezaki sko rute ngai sila te ngai komaka de plus on dirait la famille bali mut bazozala exposer na internet na bien base exposer te ba ke kindumba mwana mobile na mwana mwasi ya mwasi ndeki na mabe neti ya grâce mission na et s'il y a Karine donc ma wa ce qu'on a minute to zo le bela ya Manick Tibuki monte que tout le monde est là ngai kuti na zalaki na ye ngai na bima na ye ngato zalaki na siko bolo ba kando to ba kindumba ya mwasi ni za ka exposer mais ko to moni ya mobile ndeze exposer ne lo mo côté aza mobile bo na na mbongo na eti bola na mbongo na ye bolandi mbongo na c'est tout à fait normal zana chiko na ye yo tango grâce miso bike non sona zana posta ya mbongo avion na opeso ton mbongo a séjour na Manick mto opesa mbongo a séjour ni tete yo peto ngokola na pete libanda na ni wana peme na poubelle ni na presse abisika tangi bato bazana ba chiko Manick sa hotel mati le quoi hotel mati isko la ndage po nini so ba hotel mati ala ndage po azalaka nango mais pour le moment ça nango bon le quoi pour le moment Monique azé sous nango te ndé akime n'est pas rute pour rute non comprendre était
à comprendre kozanga na ye oui tu comprendre si ko tanga moni ke no akiti na inde ba olo ba akiti wana e ko linge so ba on te po bango ba to ya world abo ina yeti aki n'est pas rude pour ebi que non rude à comprendre ce que ça so ezate bango so ba comprendre merci beaucoup, merci à ma fan de M. Congo Winner Télévision, Congo Winner TV, Makambalo, World, toujours l'icolo. Merci beaucoup à maman Fatou Ilunga, maman sociale. Merci aussi à Karine Yama Aigle. Perikete comme na suka. Maman na zo chombo, na zo chombo langa. Bo skizenga na zo chombo na bo aliba po libanga ne makolo kwa bino bo so la tena libanga. Prochaine émission na bo ka souté. On dit bah solo là, comprenez? Bah solo là. Yo continue dans merci. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner Télévision. C'était la votre humble servante Miami Abela Bimo Sandela Linu ya boye bazu wapi bayoka douleur et tonton Zuma Tuma. Papa na Moïse ya boye bazu wapi world na world. Bien Céline Mbabo Nadine Fouaka maman na Daniela bébé Ofranel. Merci beaucoup na Yemoko, mon vieux privé. Yaya de moi, ya Tonga. Mogao, merci à toi. Tonton Yann. Merci beaucoup na ba fan na biso ya Congo Winner Télévision. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner Télévision. Bon like, bon commenter, bon aimer. Ba commentaire na bino ba j'aime na bino ko ça biso bien makasi. Awa so bolingi publicité na bino ekoleka. O ba gag na bino ekoleka. Tous on a pour Nabino, Berika. Mot de la fin, nanga izara qui Miami, ma bango yo obuaka c'est au bas solo. N'est-ce que ma bango yo mo beti ngali baku eh. Libanga femme obuaka mutu fa solo la déjà. Libanga mbongo, bango ba solo te ka buaka nga so abuaka ya kelinga ya libanga. Ali a fini frein, faute. Jojo Raza. Babi mona banda la solo Jojo Raza. Ceux qui sont mupandi tomoni Olga Mukumbai. Olga Mukumbai babi mona poto tongo Olga kena poto 6h 5h avant batubala mukaya zalaka déjà na poto. Libanga ngwana bo solo là. Donc voilà. Vraiment merci merci l'analyse ya lelo vraiment beau commenter, beau ça va commentaire na bino et ça la biso vraiment bien. Donc voilà, bon je salue ma patronne maman Sarah Kabunchi et puis Iba de Mutamba Hachem. Babi wana ezanga te nasuka naleli. Donc abonnez-vous massivement sur notre chaîne Congo Winner. Et puis famille Mwamba, famille Kalonga, Thierry Kalonga, Dani Kalonga, Fiston Kalonga, famille Mobimba Kalonga et puis mes enfants Darel, Ange et puis Moïse. Trésor Tiba depuis Brazzaville. Dani Kalonga depuis Brazzaville. Babi soyo bongi boli ya gâteau bien. Sous un anniversaire na yo. Mariage à déplacer en naïe. Contactez Dani Kalonga sur plus 242 06 911 15 60. Dani Kalonga mobala mukusi nzela mwendo aïe. Douleur tous les kaka bango na tina. Et voilà, on est à la fin. Merci beaucoup na Mogao. Mogao kumeso mon vieux. Venanga kati venanga tongo merci na yo mingi. Merci aussi na Gilles Konde. Molakisi mona na oye yo merci beaucoup. En tout cas bon liker, bon commenter, bon aimer, bon partager. Tous on a pour na bino Congo Winner toujours World Congo Winner toujours les colo mingi restez branchés et vous ne serez jamais déçus. Au revoir.